Cindy le cœur à ce niveau, bah, Céline John. Yo ka Céline John d'abord à moi. Ah, papa, on ne pas mon tambon belé. Et vous, c'est Céline John. Yo ka Cindy. Landry. Yo ka le mec. Papa, fais ma biso dans commentaire, yaya. Là, t'as demandé mon président. Oh, nan. Même chemise. Là, t'as demandé mon président. Il faut moi respect. Mosaka zo promettre biso alobinde bolobaki yefa a mérité ko zala mwana musala ya Cindy a senga bo engagé bo PC 4 mois soki Cindy a juizé mité atiki musala na lingi to signer contrat na koma na mwana musala Cindy le cœur mais yo ba condition nga ba futa nga 0 ka 0 francs na sala lundi ti samedi mais na lola la place mona Cindy na ndako ya Cindy am tu vois au moniteur ça no zoba. Au moins, tu as zoba. Ce qui me coquet, bando beta, biso bana parler. Bon, on a après 4 mois, les gars comme ma camarade manga senena tondolo. Awe banzela medisali. Yo mto sakana mwasi na ndako kono babilo ka bongo. Moi ko salo zoba. Ngaba semi ngaya songe 4 saka, faut 4 ngwe 4 ici. Boko bundat. Awo partenaire asoma na bachodi. Elongi ya musaka na makamba salaka azali akoza la mwana musala ya Cindy. Oh, yo za ese yaza gua Cindy. Yazagu ya Cindy. Bandeko Babolingo, Yokelanga Eloko Oyo, KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ils spécialisés na distribution de boissons alcooliques, locola, whisky, champagne, vin, PMI Soussou, Bazali Koteka, boissons non alcoolisées, locola, coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi en l'île de France, Oyo Bazali kosa la distribution partout. Mingi Penza, en l'île de France, livraison, ti bisika nyo sokolinga, on a salle de fête, on a ndaku, on a dépôt, bisika tout okolinga, Ozamo Bimba. Benga Bangona numéro Oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yangonde fan d'ici Masolo, y a spécialité distribution, y a boisson alcoolique, non alcoolisée. Et Mosaka à laquelle moi na liwa en pleine émission que ce qui a daé bo condamné ngate et si na lobby avant donc ninga sawana abenga kata compara même ngala no mona tamso ngalo makamzo lota na musika accompagner mona Ken Piana Ken Piana compara même na yoti même na yo comparateur yo bala au sala mariage neti ngala mi japonais na zaboy na za soda liboso na ba soda tout ngala bala docteur abala nga mwana nga ko yemba te akosala mouvement makasi te parce que azana opération à complication intestinale barata ba kufa na nga yabika na parce que j'ai acheté sa vie. En tout cas Mosaka soki ozana makambo no akoloba soki baliwa ngozola kela mwana longola ka kombo ya Fali na ba fan ya Fali po ba wayo ba beta mutu te de Fali poupa makamo ulifante langa zoloba etalié na tindi ete masanga fisto sai makamo yo blana lobi etali blana na yebite na tinda pete to ana bino bien to tikala bien les fonctions individuelles. Peuple de Dieu, ministère des affranchis avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, Oyo Ekobanda le 28 mai, Pe Ekosila le 16 juillet. 50 jours, il y a jeûne et prière, tout se concentrer, Tolo na Potobuka, Nanzele lo Sambo. 50 jours, il y a fête de la moisson, Yaya ezali occasion mutoa zangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babota kate, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale, fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi.
les affranchis, nyonso peuple congolais, toyebi musali na nzambe nzambe azosala puissamment. On vous invite le 16 juillet. Ngamoko pe na rozala wana na libota mobimba to ko expérimenter le boko ya musali na nzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson. L'homme de Emmanuel Dodi. Moto azana loko nzambe le 16 juillet à la fois. Foire internationale tous en Mapamboli. Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolowana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto Zangate Nalo bango mokilezo yo kasoki oyepa na ngato sa l'émission o présenter nga clé o Kofi Sombeli o mutukate koya to sa na yo émission te ko benga pe Kofi Patol boso na ngate ngala tana ndé mona président na ona o nani même chemise te na la tandeng mona président na ye faut moi respect alors comprendre na natana ba 7 bilamba président na la tanga la tia yale c'est lamba papa chéri la tia zana azana biloko lokuta trop ndako oyo avandaka ngamna oye biso ya mwasi na ye un jour ba oloba yango bokanga date ya lelo ya mwasi na ye camion oyo azotia sima mukongo be va kumisaka mutu apesa ye sai Personne m'a conduit, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, Lokola Ntaba ya Kitoko Pelengi, Soso ya Kotumba, Ngulu ya Kotumba, Poaso ya Kotumba, Esengali Koebake, chez Djongade, Bafongolaka Kobanda Mokolo ya mardi, ti dimanche, Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka Semoko, chez Djongade, weekend, Boza déjà ya Kosepela, chaque vendredi, Bobanda Kozua, Suzuki Luzubu, 4x4, Yende Muta Kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, Oza Kulia, Oza Komela, Oza Kopina. Pe chaque samedi, Ekobanda Kozalande, CNN, Alligator, Naba artiste mosusu, Bakobanda Kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, Sombele Suka Bisanga, Ndebo Kozua, les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, Yende Muta Kondeko Palola Awa, Boko sentir Betoué Baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous t'avons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Allô? Ils sont là. Merci.
Voilà, merci beaucoup bana Congo bande ko bolanda biso partout à travers le monde. Tolobaki moto eza likola moto polémique likola polémique. Vraiment tomoni guerre ya quartier latin na bana wenge eye lisusu moto ya danger to ebite soki concert ya le 30 juin de tozozela ou bien tozozela toyo kaka discussion ya bana wenge na bandeko na biso ya quartier latin. Tomoni bongo lobi ndeko na biso Mosaka asali émission oyo asali ba manquement grave et pas ser na biso Cindy Leker o azali chanteuse ya munene ya mboka na biso o azo mériter ba respect ebele. Mosaka asali ba émission akomi na ba propos ti batikela Cindy atia Cindy zemi na ebite est-ce que ba beza ngo tozoluka na ebite so tozoluka ngo ti na ba niveau na parce que biso to yebi ke wenge il faut elobela beaucoup plus événement le 30 juin au lieu de la futurité ya pamba pamba. Tozana landry japonais soda DSP ya Koffi Olomide to solana mo masolo za ebele. Landry bonjour. Ouais, bonjour Ken Piana Makise, mes charges à journaliste et tout. Bon. La minute show, bakota, soda DSP langue japonais, soda DSP libindi moko soda Koffi Olomide. Voilà, langue japonais, batu bazolanda biso ebele. Premièrement, na senga ba franchi, bozala vraiment concentré le 16 juillet, événement zamoko na fikini ya prophète Emmanuel Dodi. Place à Kosang Sabatu vraiment na fikini le 16 juillet. Tokozala wana la ndi japonais yo posambela kuna. Ngapela mwana Emmanuel Dodi. Ngapela mwana le 16 tozawana. Avata wota masola Koffi, ozomona le 16 ango ezande. Le 16 ngana témoignage ya munene. Ngala ndi japonais ngana témoignage moka munene. O pena ya munene batu basinzamba salela ngala na ndenge na yab na kata franchiguna donc ngana mwana Emmanuel Dodi. Donc ngana mwana pena ya prophète. Ça parmi batu bazwa ya ona webisaka batu mingi makambo mi bazoleka nango baluka na bawote konda kwa nganga moko boye pour le makambo bébé surtout ba musicien. Wana pena surtout ba musicien il faut ba ya jour wana. Ba ya pena le 16 ba mona munene ya Nzambe, ba mona munene ya prophète Emmanuel Dodi, ba mbo ya sala ngana za mwana pale. Donc sur lumière le langue japonais DSP le Congo comme DSP libindi moko boy donc ça pour l'église wana. Merci beaucoup langue japonais to mona ki bongo Koffi Olomide asala ki déplacement to kota masolo ya orchestre akenda ki États-Unis d'Amérique to moni Koffi a memé libiso trophée na bito ko expliquer biso trophée ane ezala ki yani. Bon avant la balano na pesi na mbote na mukonza ba mission to Afrique. Aucun Piana Makise menga na benga ke mingi le ve agua. Donc agua ça le roi mai. Soko boyi Koffi Olomide o sukola yi. Soko bo sukola o lambela yi. Soko bo lambela yi o tchena kataka. Soko bo tchena kataka o boyi mai o kene toilette o mema mai. O mema Koffi Olomide. Soki po boyi yango. Donc, et si tu es à l'hôpital, na yo musicien au bout à Koffi, na yo fan au bout à Koffi, na monté à bout à Koffi Olomide, bazong sopé na ni mai. Donc, bazong solo Koffi Olomide, Koffi Olomide za mai na PC mbo ta to siga zali. Mon konza kena ke États-Unis pa mbaté, et ça là qui pour le monde qui trois fois soit que les jeunes. Donc, mon konzi penda ba musicien. Donc tout on fait ma PC ça le coup magambo ya sali. La clip a bien, musique a bien betaka, makamuto sala ya bien donc kilo ya Koffi Olomide. Ya ba mona ki on va PC que les États-Unis kuna ezala ki pambate. To mona ki année passée azwaki même trophée, année on peut azui. Azui on peut mériter ngo. Ba ministère baza ebele na Congo na génération Koffi na génération ba Lekio balandi Koffi Olomide et là on nezo salara Koffi Olomide ndazwa ba trophée. Bon en tout cas ba mission basé belé mais ba mission basé belé mais loko Koffi salaki. O Koffi Olomide salaka. O Koffi le Koffi Olomide za actualité. OK. Pour là on a ce sont dans le bic ba on comprend était sur le bic Koffi Olomide avec tous les missions congolais, avec tous les missions africains surtout. Et ça pour nani Ken Makise mais ça que Koffi Olomide a joué komi nango. Ba mission na note ba komi nango. Mais Koffi Olomide a ça makama minene lokola mwana muke. Lokola mission moi bandika ka lobby. Donc yango na Koffi Olomide ça doit mériter trophée wana. Donc Koffi Olomide ça mukonzi na bango. Parce que masola ba trophée o ba ndeko na biso a ba kinda en Amérique et tigala ki moi mingi griffé na kombo afali. Mais tout le monde a le seul mutu oyo pe kombo ezokota na ba trophée Koffi Olomide. To ba œuvre ya makasi ya sala yango ezofuta eti lelo
donc ils ont foutu à dans rumba daza sala ba clip minene na sala Koffi Olomide bandi ko sala ba clip minene leloté leloté ba to mo bela ko ba clip ba soupe wala nde omona mo ba mama na clip ba merke to ba tsango miso mo ba clip ni ba ba pucha wana mo ba clip ni ba danser ko fasa ba clip ba danser ayema ba nzemo pas danser kala ba to no ko Koffi déjà ba kamone ba ba beta ba phobie ti ba nini Koffi Olomide ba nango leloté fo ba to ba yebaka et nzemo Africa Kings, Koffi Olomide beta ko na style mo ba passion wana déjà o ba musique o ba rap payer les lotés Koffi Olomide ça beta ko déjà kala donc asa muto déjà que a sa maman minene ti lelo ya moi Koffi Olomide mériter kaka ça la toujours les jeunes na bango. Est-ce que l'andé japonais beaucoup limité Koffi te soit na kaka na ba trophée parce que ko soit na pena ya musique et senga na ba mérite parce que o soit na nanga to sala musala moko il faut to soit na ba mérite kenga neo na zui mérite boy yo pe la kisanga mérite na to mona guerre côté entre bino na ba porte-parole a wenge na ba porte-parole ya quartier la terre. Pourquoi pas qu'on se base na biloko o Koffi azozwa na musique parce que tout le monde 2 ans au Koffi azo ba trophée ngo ba via wenge bazui na bango te parce que tout le monde a Sankara ya afingi Koffi mais wera mona ba bengsi ba trophée na États-Unis so wera azuite Mosaka koya afingi Koffi Olomide ba pesa ba trophée na Amérique jibe azui na été ngana alo ba makambu oyo ngana zomona ndenge zokende nazo finga te pourquoi pas boko suka na ba guerre ya ba trophée ole ya ko kota kwa jige ba leader biso to fingara biso ne to sabo to fingara mutu moko te o landi japonais le kanate va finga ndeti nga soda DSP ya Koffi Olomide ba to babida ke so landi japonais le keza Koffi Olomide wana vandi soda Koffi ngala ko finga te na finga leader mona lo babote to lo bakane ba vérité musu peta musu ko sa na lobi vérité ndeti makambo lobi ken pe ça na raison ko to na bango wana ba kese to na ndeti meme to tsata musu Noël nenga sana musala to ya salaka asana loko mo trophée ba PCT biso ne bango ne batsaka biso ka ba moni ke fani moko botende ti fani moko avanda na ye fani moko le comprendre ke batu musuke étoile moko saka na Congo non Landry toke na musika te to zonga koto parce qu'il faut koto na éclaircir bien ko lo bateke na musala nyonso asala ba pesa mérite te azo ba mérite ngana lobe ya makambo le présent parce que toki to zongi na le passé ba trophée pesa ngana lobe la te na nini na Kora ba potana penana Koffi azwa décora Koffi azwa 4 mais tolo bela le présent marambo o lelo est-ce que ba guerre o bozoti mo alibu lelo est-ce que zo kende pena bien biso do timo la guerre mo côté biso do timo la guerre mo côté biso do la guerre mo na mututé fani ya ona songi polo comprendre comme tolo mama trophée o fani mo ka vana na États-Unis fani mo ka vana na États-Unis asali ke alinga la sabat na Afrique mobimba oyo et ça l'étoile mo ça na Congo na Congo comme na Koffi Olomide atina na asala ye moko apesi mbongo na ye asali makamuni no ta pesi bato étoile biso moto tina ye batuté po bato miso ne bazala ki me bato bazala ki na même Mongol déjà ton soit qui ezaki Mongol mutasala ngo est-ce que landaki émission wera na boso na politique émission na funa landa ngala ta soda Koffi bato na ki wera soki almonaki étoile o bapesi Koffi Olomide réponse ya wera o apesa ga lobi non na monaki Sankara oli atanga kombo ya Koffi ya lobi na monaki Sankara et sala ki bino ndeni kotala ba poser kombo leader na bino défendara mais de la forêt oli a répondre na kombo Koffi et a répondre na kombo Sankara na moni ba fanatique ya quartier la terre vraiment côté wana ba benga vraiment ebele ba sepela kité Kezaneti de la forêt zo comparer Sankara na Koffi Olomide. Siko yango wana siko makisi mona ke o mona siko Noël isika laksaki ba to moni biso ba o to lo bala. Jamais kona bien. O moni ba biso ba o bala. La tiswango pena bien. O moni biso ba landi japonais ne to ça ba soda DSP. Tant to solo bala ba to ke Noël asa muti amabe. Ba to bala kasala ko ni to zo kosa. To solo balo kabalo kuta. To solo bali kamo siko moni lo laksaki muti amabe. Soka sala ki fwe leader. Soka sala ki leader wa malamu. Azebe mutu ya malamu ndeti anga lo madame Sundeni te na mona ba trophée ya batu nyoso tout pourquoi pas qu'on l'appelle na mona ya bachaka Congo pourquoi pas qu'on ba ya batu misubwe ato lo bino ki ya Koffi Olomide te pour mutu bandaki kombo ane sanani ezaki kombo ya Koffi Olomide au moins que ye maman sa mutu ya mama be maman sa nini atangi maman ke Mongol mutu ezaki ya Mongol est-ce que ça a été pour na ko éviter ba problème parce que tali na vie na ba na problème te Olea lobela komba vena yeke olea lobaki étoile yana zalaki ya fo azape ngo kaka na komba Sankara po abi ya Sankara pe zalaki ya fo siko po ndelo ka fo yo ndimi yango eloko eza ya fo yo ndimi yango na mona kiango pe basala rango pe balongo wana te ba ke continuer li solo wana ndeni ba ke continuer solo tina ndaku na bango basangani famille mobimba wa pe na famille
basangani famille mobimba wana eza vidéo privé moi to bibeta eza privé te po komi na réseaux sociaux habite esui bino na ndeni te ba continuer famille ba ko tuna ba moko ke confie les hôtel confie le media batu muta publier yango te confie le media batu pe muta lobela yango te confie le media batu akumisa te confie le media tanga moni yango na niveau ya moni la yango bino pe ba journaliste munene ya mboka o boye ko tuna aloba na binoni na bien zo vérifier na ba page confie ba tabaki na yeba ki Angelo central atiena on te yeba atiena on te faut ba mona yango kututé OK ezaki fani mo ba seplisa batu lelo bango tu bakomo lobana pe loko suna mona batu bisu ba yeba te ofana na pays mo boye to ofana na pays mo ba star ba ya pays wala fola ndela rangote fola ndela rangote ba kelo mo pe danser ça la kaninga la fana na États-Unis moi tu confirme ndinga fana na Paris ndinga fana na France et loko te ba na France wana le kangala confirme bila fola ndela yango na mailo confirme bila sana ngo yo sko fana na mboka mo boye oyebi no te ta musuma mission oya bango ba sala ka boso ba komi na mbongo na bango on comprend fait trop fort ba comprendre mo loko mo boye moni ezate loko mo confirme bila ko tsango pinaka eza poani eza trophée mo ba pesa ngo musicien ye moko soko komi na mbongo na yo ngo sala folie ya mbongo na yo obimisa ngo na balabala soko confirme bila sana niveau wana te confirme bila sana niveau maison wana ya étoile wana faut ba pesa ni mbongo ya vani na kiti basalié mais fani moko ba sepelaka eza pe na ranger monsieur ezalaka nango pona oludu wana eza quartier eza feni mo mutu bakota ngo papa mbate bata papa bakota ate donc mutu ka so akota monda mutu ko ba mutu ba mo fa kumisa yango fani mo sepela na ya apesi kombo mais oya ba mangole ya batutu basala ba yosala ba photo basala vidéo ba kepa ba whisky mushia a mon télévision loko bo eza bon mais oya biso na fana na sala ki wana eza vidéo asala ki pona ngala on sepela nango ndeni lelo batu minyo so tuneti ba Noël ba yibi na bango te sko yo landé japonais tangi soda Kofi collègue non la musique ya Congo ezala na ngai Noël Noël nandeni ono la niveau mona ngai bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondisio ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flat Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke. Courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na bakantine. Ezate. Mai pepele nyama. Ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakotaka te Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film parce que tomoni sanga de kunta lobby ye collègue ne se Kofi Olomide parce que bakenda ko samba na Kofi ngasi koyo déjà bakenda samba na Kofi na parquet yo déjà muto tanga na bokuta na te bo pesa na tambo te na ebite bozala ba collègue na ndeni nga collègue na ngisa yi eza Noël nga ko collègue na ngisa Noël eza JO batu ba melaka suite po ba ji monsieur beba nango on comprend na collègue na ngisa bato tout bazaba o mise to tanga na za na wenge wana collègue na ngasa wana mais mingi ça peut sou Noël po na nini pe ba ye ba na ba ko tsa bato nyoso na ba guerre na bino te parce que côté wana ezo kende moi moi respect fezala na bato mususu parce que soki au côté mso sankara na makambo na eme papa chéri na osenga boye palnier moi mukepo mosaka waswana na bato en désordre te bato tu bas te te to moswana na bato fo ba pe makambo ozoloba wala to koma ona sizano likambo lobi na ngakeso tuningana collègue na yo ezala kana na biso collègue na musique ya Congo eza Noël par rapport ya nini boza ba collègue muto ana ko sala Noël o asala ka Noël ye wala mutasala anga kosala yana ndenge asala yana ndenge ni asala na conseil muto nini wa sala ka Kofi Olomide mutasala Noël kosala ndenge kosala na ndenge ni apesa conseil ya vie
tant que c'est la Kabouani. Il y a Zuma Moutou et Betsake Moutou. Angabe la Moutou. Pour faire ça, la PC conseil. Pour faire venir 5 ans, pour faire PC Mbongo. Pour faire PC Bilamba. Il y a aussi la clip. Il y a un Bilamba, il y a un solo bien pour Vatara. Il y a le quota peut-être. Il y a un soldat d'esprit qui a confié le midi. Moutou passe adversaire dans la Kobanga été. Tu as la clip, il y a un Zimoni. Il y a qui kota là samedi soir. Mais ouais, c'est une image. Ceux qui posent une photo, une photo à Pamba, à côté de la il a profité de Pamba. C'est Louana, même émotion, internet, c'est la raté. Mais c'est pas photo, Zalaga. Tout le monde a photo, il y a Kofi, a Memi, moi, na Wera, Aza papa, na papa, so ya baptême. Biso ko sa photo te, vidéo ndezali. Bilamba oya lata. Oya lata. Oya lata. So ba preuve ya bilamba nezala. Bilamba nezali, on a beti l'autre. Batutu bakota. Batutu bakota nzembo bayo kan nzembo necho na yaki kota la samedi soir. Na yo tala jeudi na. Ça titre na ngozalaka Mylène. Batala nzembo biloka Kofi. Bilamba Kofi refesa na eloko moko to wanga nyango. Bébé refesa wa. Maboko ah. Pour bien confier les comment mounene et le comme mounene aucun ataya terre au bout en diminango alors il se bien ça cher ça la clip par bon par raison sur lui c'est pour faire ça voilà on comprend ceux qui vont monter et confier le ça là il y a mingi na orchestre na bango wana et bien les confier pas bilamba ça pas bilamba après ça va pas bon va tourner ma clé après ça va bon est-ce que l'André ba série wana yo na bandi yo kana beti la yo série wana déjà confirmé déjà patron patron déjà patron on a la musique qui tende si on a la Zali déjà la Zali OK c'est on a la Zali donc confirmé déjà patron après ça va conseil que moi la maman qu'on pas le pâté zilano ka maman confirme ne ba tout ba na poto na qu'est-ce va ça qu'est-ce c'est seulement la poto mais c'est déjà ba ça na poto on ba na kin ko so botenga mo simbo na makamlota simba ina nyonso na musique à la financièrement nyonso tout est-ce que ça si on na singa mo lo balandi japonais d'esprit mais préfère Zali ba yula boss ba Zali ba tout ba yula boss ba ndeko nae alors yebi bino siko bakosala mutango pa bato combien po Zakaria abiyende mutasala koto bino pe bolobi Kofi ezokende mwa confusion kosala mutu eza ndenge biso ba congolais to lobaka ndeti omatise meningo zawa ngala ko wanga na yango te okopwana ba mobelo yo salanga okoli ba pe belandi japonais na sala ko na makambo boy biso loba bongo kosala mutu oya te ke nzambe mutasala ka mutu ke asali yo mutu komi mutu na mukila se mais po bozo bilamba rolata mutu mutu opesa yo po zo mbongo mutu mutu opesa yo po mutu sala bo mutu mutu opesa yo isa ko sala yo ngai siko na ngina biso clair landi japonais ngana obeta lisolo un jour tenga na sala on eloko parce que ngana pia ke conseil ya bando sambela comme musala ezate nzambe ye moko ponelo musala ero bandi ko sambele pa prophète Emmanuel Dodi moni Kofi atindi batu baluka yo automatique osalinga bien prophète alobi c'est fait nzamba fongoli marambo na yo to moni ba ye ko luka yo pa nanga batu pena ba ya délégation ko luka yo ke via zana bezozo ngela musala. Donc, la kisi non nga salo tenzambe nda sali. Kasi de simana nzambe. Non nga lingi makambo ateke mutasala ki. Yo boyi na ngome nga lingi makambo ateke Kofi asala wera. Nga lobi nzambe nda sala ka mutu. Mais siko na ndenge na biso to sala ka ndeni nga neza boyo sala ezalo ko yo sala kinga. Ezalo ko malamu sala kinga. Soki olakisa nga nzela ya nzambe te. Nga na zatapso ba nzela mo ya papa pambo ezanga zanga tina. Olakisa nga nzela malamu sali nga nzela malamu. Esabe ko Kofi lo mida sala ye. Asala na ndela pesa ba makambu, apesa ma ele pena ye bisayo. Na wo ndinga sasa niveau teke atati likola Kofi ko na genou asala niveau wana te. Mais bo pesa ba leader respect na sens que nalandi ndeko na biso Blanchard Mosaka alati chemise moko boye a comparer ngona chemise Kofi Olomide alati alobi balata kan ndenge moko ya koso na binote ya alata bilambande moko na Kofi Olomide mais na yebi mutu na bi fournisseur na bilambeza Bogali Bongongo azaka na Turquie Bogali Bongongo master nanga ya kati Bogali na faza cheye Bogali ayebi ayebi masolo très bien Bogali Bongongo masa nanga mais baza de master nanga kutu ba petit nanga mais Joël Koufle wa soutenaka mais Joël Koufle soit l'équipe Bogaliana na vitesse ya forme na Turquie donc Bogali ne muta finansaka Blanchard Mosaka siko bomo na teke ba guerre bo créer ba leader na bino et comme tina niveau
mosala bandosala la bilamba batinde yake ba 1 euro 2 euros abando comparer yango na bilamba o ko faire sombaka ya ba million bomona teke makambo ngo zoki mabe Keni piana na mona makambo to le kana tefe le scope ba tutu ba ko ba comprendre je pena biso scope ba na scope beta scope kombo bien obi kombo mosaka pena ya freza kanani mavuzi te comme on a ngwana te wala komba famille obi kombo ne pena bien ususu ususu comme on est zaka ususu ususu na kiyombe za liboma ususu comme on est ususu yo kana bete na expliquer ce ko ba toke côté mosaka opo ba sujet za ebele a pena makasi comme on est ususu to ba na kota bilamba eno nenga sana mosaka ana mutako ya bilamba te amuta bilamba te nandeni amuta bilamba te pona nini muta bilamba moko te na Congo awa oyo alataka oyo aza japonais na Congo même na musique même na nani même ninga lobaka ke o leader na za mutu mkonta ba yoji aza japonais te voix japonais ça kufa papa Wemba on comprend na ndenge nini mise moto yo moni ba feti te soleka awa ba kumisa makambu na bango à part vesa kai ba basu ndo pesa honneur abata bilamba même na bilamba na Abidjan yo mona ki mutu nyonga sala ke o défilé ya forme sala yango a muta bilamba te aza mutu wa pesa ki bilamba le so uti Dubai ba pesa bilamba na ya lati ba pesa bilamba mo lati aza kuna niveau wana te pena ye bisolo ko moko bo weekend pia na makizembe ba to lokola ba usu lokola ba mosaka ba to ba lokola ba abe parente tala mutu azu niveau ko bimisa makambo mwana na ye defo mwana ni asa nango yo bimisa na TV tokota côté ana mwa muke mosaka zo promettre biso alobi nde bolobaki ye fa a mérité kozala mwana musala ya Sindi a senga bo engagé bo pc 4 mois soki Sindi azuize mité atiki musala o kasi wono sano omoni sano zoba omoni sano zoba sko azala zo bandeni a promettre bino ke la 4 mois soki Sindi azuize mité ya tiki musala o yo bano sala émission na yo ko ba loka bo po sa marié yo mto saka na mwasi na ndako ko ba biloka bongo mo ko sala soba yo kana betela ye Sindi le kera sa niveau na bango wana te niveau na bango te yo kana biso Sindi le kera niveau ba mise ba ya mise même ya président na yeke ya président te tolongo la président na makambo te tolongo la te mais o tia président oh tozolo ba on a comparé ce qu'on a balobi alobi na Sindi asala ka Koffi Olomide Sindi asala ka pa Koffi Olomide mais Sindi siko ninga za wana niveau Sindi asala nango niveau Sindi asala nango azana niveau ya ba mise na bango wana te ya ba patron na bango wana ndeti patron na bango wana ila ba siko ba moko ndeti patron na bango wana o moi na micro boss kingandi akumisa ba na ba bia boka batute po Koffi Olomide apekisaka Koffi aboka batute Koffi Olomide ko pekisa Sindi aboka batute Koffi Olomide apekisaka ete Sindi le cœur a uti na musique o bango bazana ngote ba musique a ko senga Sindi le cœur a uti na ngote Sindi le cœur a uti na musique ya Nzambe akumisaka na mutu moko na Nzambe tango aye pa Koffi Olomide ayebisa Koffi Olomide ye moko ngandenge na ya Sindi le cœur na yo sa musala nanga awa nazana doit te robwaka ka bato apa pamba bata mokili awa se retrouver ndeni soki azobwaka te bato komi wana soki azoembela bato te yo kana biso siko soki aza en relation na bato te yo kana biso akosomba bapale ndeni saliye bien aye kokutana na musicien wa l'équipe musicien tout ya Congo na Afrique na mbongo Rolande mbongo muto yebaka te chaque muto ayebi ba compte o mesili kera sana mbongo Sindi le kera sana mbongo makasi Sindi le kera yo na biso oyemba batute poani akoma déjà na niveau que Sindi le kera somba dia mapango lupangu bien mapango lupangu na mapango eza Sindi le kera sana mapango soko bena na 3 mapango Sindi le kera sana mapango ka comparer na bato bana ba 60 parcelles te 60 parcelles netinani nati devait na so ba de la forêt bana ba 60 ba jibe bana ba 60 parcelles netinani toi ya wapi na lo tango ba paye na bango na lo tango ba paye na bango non potanga ba bien privé na bango na ba TVT quand même ça kabino ni ba na TV ba ya na TV ba ko ça kabino Sindi le kera aboka ka misete po anini azane loko ko le laté sura le patron na ye Koffi Olomide a pese mbongo ako certifier ye pe na ba besoin nyonso tout parce que ye mo pe Koffi azoluka nanu la te Koffi Olomide azoluka mbongo mais azana mbongo Koffi Olomide azana mbongo déjà dansé parce que aro lobi Sindi akoka na nyonso mais Koffi oyo Sindi le cœur dépend pas Koffi mo aboka mabanga ça veut dire que Sindi azana est bien privé ya bopa mokonzi yango to ikisaka aboka bato to kendo wana to bito solo est-ce que que chanteuse moi ya na BCBG chanteuse oui bien go nan oui bien go
chanteuse wa na BCBG akima poani na okana les sola chanteuse na BCBG aka c'était pour na yake na ba condition na ye bakoka yango te ngamu na so betelo batu ba comprendre makambo na solo balayo sindi le kera zande mona bango te sindi le kera ko bwa kane batu te poani sindi le kera azala ba niveau bandeni yoka niveau sindi le kera za niveau ba Seni John yoka Seni John abo kamu papa wana ke pa mutambongo ebele ebo si c'est que ça yoka Sindi Landry yoka na betelo ba finga biso na ba commentaire ya arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa oso tuna ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. niveau mona bariana yoka na betelo sini de quel niveau na ye musique yo sini ka betala yo tu ninga sini de quel musique na betaka te afinga kate alo rapete de destin kuta aleki sindi le kana na bongo na Céline John na loba hôtel na ite kizembeza to keno bien na sisa la ngai yoka na bisa contrôler ba mo ya to za na TV yoka to sa libosa TV na TV contrôler ba mo yoka na biso Céline John haut niveau yoka na betela yo na musique tozobeta makambo musique o sini le kera ngaka asala musique asini le kera ndenge na bizala na limite ya langage yoka na betelo na betelo na mbongo so on comparer Cindy yoka na betelo na mbongo OK longola na mbongo longoli mbongo kota Céline John longoli mbongo yoka na betelo musique OK musique o sini le kera salaka o sini le kera ngaka asala o penenge akoma kusala niveau ya sini le kera musique asalaka o batu ba olela batu olela nini o sine kera bwaka batu te o sine kera ayemba mutu moko te o sine kata yo asa la rapé WhatsApp te yo ka sine kera Facebook pete asa la ka Facebook pete yes sine kera nakota to luka Facebook c'est là to kena yo sine kera c'est là to kena yo za to ko kota c'est to kena ke bala bo ken piana sine le kera niveau musique ya salaka ezande mo ba Seni John mutu na banga mona sote kutuna mambili ya bela watemba mo Céline John te musique sindi le kia oye asala wa misu makasi ya mon frère te moi maman na zimete ba fani ba comprendre makambo na soloba na zo ba ndeni elle ko ne tshoti journaliste to msoni ngao sala ezate ba charisme te ba journaliste msoni ba kena osenga ba matolo ya ba ke ba ba sindi asala ki Nathalie Makoma yo kana betelo musique sindi le kia asala niveau sindi le kia asala sindi kia asala musique ndenge mo ba Céline John ba Miss Elliot, tu Miss Elliot. Yo tanga batuna yo. Ba pesa c'est le suspension na Afrique. Tokende. Kaka kina moni yo ka signé c'est ba Seni John. Ba Miss Elliot. Ba nani ba Daju. Moi ba musique signé kaka nga beta. Ba signé kaka beta musique ali kono. On comprend? Ba Madonna. Ba bilo signé kaka musique signé kaka beta. Yo soma na Seni John na bwa kimuntu. Aboka te parce que a dépendre pe pa mutu te asala mobile nayi mais mobile na mi c'est à dépendre yo kana betela asala mobile nayi asapela ba sponsor ne o makasi basimba yi siko biso na kati ya quartier la terre sindi le cœur ndenga zawana aza chanter jo déjà aza ya munene azo refaire ba musique na bino ya miki ya Kongo te ya zo refaire musique ndenge nini ya robwaka ka batu te ya koyemba ka pe mutu te
Mais Landé, c'est comme si aux autres canaux solo, il y a devant moi, Boti que les 4 mois travaillent pendant Cindy. Ceux qui ont besoin de savon à douche, ils m'ont raconté. Ceux qui ont besoin de faire, ils m'ont appelé Misake. Alors que moi, mon Congo passe, il bâtit que les pendant massé à l'aise. Côté on a moins c'est comme ça. Et l'autre côté, il y a des choses qui sont piano. Non bien. Il y a des patron. Non bien. Il y a tout niyo. Il y a des patron mon gars salaga. Asa la douche, il y a pas PCP savon. Au moins à ngoté. Est-ce que langage yana ya lobake mosaka il faut okoma mwana musala sindi bozo retenir ngo tilelo yo kanga na bisayo wana nga mla loba yango te wanga ne siko makambo na bino bo wanga bosenga ki mosaka koma mwana musala ya sindi siko mosaka pese de va botikela ya bana na sindi elongi na ye yo kare bisaye yo kare betela yo elongi ya musaka na makambo salaka azali akozala mwana musala ya sindi siko yango ye pa sengi ya lobi bo sengi ya koma mwana musala pese priorité ya mwana musala yo kare bisayo yo kare bisayo siko aza mwana musala oyo ke bana misalo bayaka neni bayaka na via batu ayele ki musala te aye ko sa ni tamso ye na vie ma wa pressa makambo yo lobi bo yo kare bisayo eza na yo mwana te patron mo alali ba ba se mukongo kasi aza besoin siko bando sala ba exercice ça n'est pas sindi oza pour ou contre. Oh, sur un salaire. Nabi Ozapur. Ozapur. Avant de commencer, Cindy Ozapur. Sur un musala. Sur un musala. Aïe, musala pas Cindy de Keba Ozoaï. Commencez Ozapur. Asa bosa yo sala esalani. Esalani pour la yo. C'est savon à douche. Olobi. Yemo wa kenda tike la. Bon, ce que OK si na savon à douche, ko taper la carte à douche. Au suki la dibana douche, pesi mutu savon. Esani. Oui, non, pesi savon esani. Neti na ko bala sukola. Na bengi mo musala ngana ni yela ka savon à douche. Aïe nga savon libosa douche. Est-ce que que alba ki la carte à douche? Est-ce ye mo ye. Ya lobi na carte à douche. Faut pas tike penal que pesa savon. Siko wana solo ba wana solo ba les sentiment solo ba. Azolo ba bongo mo musala bongo atikala ko salate. Le solo pesi bino devoir que bo pesa e 4 mois. Ce qui s'est azuisé mité ya tiki musala we sale comme. Oh. Yo za ese yazagu ya Cindy. Hein? Yazagu ya Cindy. Yazagu ya Cindy lequel? Toyeba pe mutema Cindy te. Buya mutu mutema bon. Na bi toyeba pe mutema Cindy te. Ngana yo toyeba pe mutema ya. Mutema mutu mutayebi yango azate. OK. Mutayebi mutema mutu azate. Mutu ba yebi buya mutu azate. Cindy lequel aza leader. Ce qui a luki musandeka sa mo musala bongo. A usala musala na ye. O comprendre? Musala na yo Cindy le cœur soit à niveau te ya bangwana Cindy le cœur à niveau ba patron na été on comprend à ce niveau na patron na été à ce niveau ya bando oui pas patron na été na ndeni oh bon Cindy le cœur comparer la patron na Cindy le cœur yo comparer na JB na ndeni ah na ndeni Cindy le cœur avec JB na oyemba Landé to respecté. Papa chéri basala ba album ya danger ba fait de l'amour ba album ebele belé. Wana Matisa Wenge. Te côté ana Landé na za d'accord. Wa jibe e Matisa Wenge. Wa jibe sala mambo ebele. E Matisa basalani. Da to luka sala moi polémique. Wenge salani, Wenge salani. Wenge sali mambo ebele lelo na mboka. Neti makamuni basala. Mambo ebele. Neti makamuni basala en Afrique. Yo siko zolo ko bude Wenge o konfier moko azoloba. Ngaza la fanatique ya Wenge. Si azala fanatique ya Wenge, c'est que zo kese o sala mambo ebele konfier ko zala fanatique ya bâtiment boité ke baebi musala moko te. Na zo zo na si salon ko to na bâtiment comprendre. Bayi bango ke Cindy le cœur aza niveau na bango te. Cindy le cœur musique o asalaka. Asalaka te musique o te ke o ya mama e papa e simba e o mwana bwa ki bo Cindy le cœur aba niveau na te. Cindy le cœur asalaka niveau ke ba Seni John musique ba salaka. Ba se ba madonna ba salaka. Mo musala Cindy ke ni o ni asalaka. Biase ba musique asalaka. On comprend? Musique ba yo Cindy le cœur on ngasa na mukila se. Ya tate ke o mutu boka bwa ka ba tu bwa ka te. So na so ke Cindy le cœur a l'équipe patron na e. A l'équipe pour nani ezo so bango. Yo mona Cindy le cœur a l'équipe na te fa déclarer que azana besoin camion sika. Azaka na odi ya camion sika. O ba patron na e, ba mona ka pasi. Ba kumisi mutu moko boye. Mais Cindy le cœur a so ya karasika. Cindy le cœur a niveau là bango. Mais oh makambu yo solo bozo bloquer ba porte ya Cindy te parce que ba Beda Chou, Eric Mandala, ba tebele ba luka Cindy ba kabele mboko kwa yembela bango. Biso la quartier to wana soma ba to wana te. Yo moninga mo landisha pale bana fana na kumisa soki nani otanga kombo wana. O mutu kingande mutu kinganga na soma na bango te. Ngato la mutu ala leki ba tutu na mbongo. O zo suye na ngani yo sotu. À part nzambe za Koffi Olomide. Landé japonais faut contrôler maluba otambola makolo na mboko. Faut ça la moi attention na biloko wana.
Erbo ba makambo boy na yo na merveille rambo bwana makolo to mona mutu pe bo so na mosaka sans blague na osenga pena kofi pour guerre ikende bien asombela bino mituka et ça la bien o moni ne ki sinjora ba sombela ki ateki na osenga sombela nanu bino pour guerre ikende nanu ata moi bien po makolo nanu ne boza boyo na merveille ezokende moi guerre ngo ezokende pena na concordance penate OK usu musaka zanaka kasi ben mve na ya zana mwana ben fois sai jour sai ya silika yo kana beto lisolo na beta histoire vwe batwa yo kango jour sai ya siliki alobi ki na koloba moso alobi na usu musaka soki olobi na TV na koboto lo camion alobi mo bi asarani akimi mbangu na ndaku soki na kosi nzambe ya Emmanuel Dodi baloba vérité même na peso une semaine soki oye ko tala ngasa mutuka na boy ki patwa ko fipo na libela na peso une semaine na peso une semaine l'ande japonais na peso une semaine soki oye monsieur pananga oye na carte parce que au moni ero ba za millionnaire ou l'équipe millionnaire tout nga na peso une semaine bato nyonso ba landa biso soki oye to ça l'émission o la kisinga clé na yote landi na ko sala na yo émission te na lo bango mokilezo yo ka soki oye pananga to ça l'émission o présenter nga clé o konfia sombeli o mutuka te ko ya to ça na yo émission te ko benga pe kofi patol boso na ngate ça va wala la OK wala na yo mais kepe na wala sisa ikamana bisayo abenga sai bakomo ya fufu ba olia fufu na ndako esika moko jour wana onde kolanga limbisanga ya omoni mo wana silika yasa na carte ba kabela yi non côté na yebiso boy côté na yebiso tant que parent na yebiso apende konanga mosaka place wala ndabiso na loba na ndenga fote bana na yo oboti il faut expliquer bango biloko na yo clair soko sombi eloko expliquez-moi na sombi so ba kabelo expliquez-moi na ba kabelinga parce que idéologie mosaka kotisaki et pas mwana na ye ke na otio somba mutuka mwana yebi ke papa uti ko somba era moni papa na sai babandi ko swana sai alobi mutuka na somba te na kabela ye mwana pe aleki TV akomi na guerre na sai comment sai azo ignorer père na ye père na ye a côté ça bango na mémoire ke a somba ki mutuka na 2500 c'est mta kabela siko guerre bandi sai pe a sali défense abi mosaka soko répéter parole nazo botola era lobi na botola mosaka sikoyo akimi guerre mwana era bando continuer guerre mosaka monike makambo ayebisaka mwana na défi osa ya pesi komi de maloba différent mosaka sikoyo olia continuer guerre na sai abandi guerre na mwana emoko propre siko pomo na yango moni il faut expliquer batu vérité era pe mapo na mapango wana ebela ko saka batu un jour vérité nango ekoyeba OK to continuer OK c'est na bango ne bazawana OK c'est na bango ba chanter no ba yimba no ba le lokote baza na lokote na yo kanga na ebisa yo baza na lokote baza na lokote to bomba bango Jean-Tamis tambola na ba Cadillac Gidel atambola bien Gilles atambola bien ngana ebisi yo ke bala bango Sergei atambola bien na bango l'idée na bango kesa po yo basko akimi mais ngana mona guerre na bino na mosaka pourquoi bo tchajibe na kati parce que mosaka oswana ne mosaka zane te passe partout ya oswana te ngape na za niveau na été ngape na oswana na été ngana zo expliquer ndeye ngana oswana na été ngana bi japonais soda d'esprit libinimo ko na oswana nani ngana oswana na été na zo expliquer ndenge ngaza azala biloko lokuta trop ndaku oyo afandaka ngamna oyebiso ya mwasi na ye un jour ba oloba yango bokanga date ya lelo ya mwasi na ye kamia oyo azotia sima mukongo beni va kumisaka mutu apesa ye sai on comprend sai mutu apesa yango pe mosaka akomi kokumisa na TV so bola ne mikolo akomi kokumisa mama ba sai masambila na église moko pour la nini babo tole camion mais ba guerre ngonde ezokende to moni sai mosaka laquelle mwana liwa en pleine émission que ce gars d'ailleurs bo condamné ngate et sina lobby yango avant donc ninga sawana abenga kata compara même ngana no mona tamso ngalo makamzo lotala musika accompagner mona ken piana ken piana compara même na yoti même na yo comparateur yo bala au sala mariage neti ngala mi japonais na zaboy na za soldat liboso na ba soldat tout ngala bala Noko yo mutokosama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière onyonso ozwa likambo ya voyage ka se simba kate tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo
agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hotel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie na 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te pe espace Schengen ya kosaka na kutu te okozwa visa na yo kitoko na mbongo mukie lekete penda ozwi visa na yo pe o voyager na kimia nyonso agence Orso Traveling ezwami na numéro 397 boulevard du 30 juin référence Kin Marché Expel Store na commune à Gombe en agence de voyage Orso Traveling bazali kosunga bato poto okende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele non ba supporter bagangi nga esalo ndeni kotala papa zolakela mwana papa yo papa na télévision yo papa yango na lobino kiko koloba état de santé ya mwana ozoloba santé ya mwana na yo okabila prise mwana yo mwana okoloba isuta ndeti ngala ndi japonais mwana nga Sylvain Jelidia na bake mwana ndenga saboyi so bosimbe en plus ndeza na mosaka zoloba era zofinga falinga na otinda ete soki bafani afali babeti likofi ya kufa na ye ngana na mona fani afali wa beta batute fali azane na bafani wa beta mutute en tout cas mosaka soki ozana makambo no akoloba soki baliwango zolakela mwana longola kombo ya fali na bafani ya fali po bawayo babeta mutute donc soki azwa likambo na ye kote mususu vraiment longola bawayo longola kombo ya fali na makambo na bino ya famille na bino ekosala biso bien landi japonais tokomi na biso na soka yango moni lo na ebisa ko ke bato ba compara Sindi te Sindi aza leader mo ya makasi Sindi aza mission mo ya makasi ye Sindi nga za beta musique na minote ba Congo mama boss kinga ni te Sindi beta musique yo kelelo un jour et ça la bien na vie na ye yango Sindi za basala ya kuta na quatrième malamu aso quatrième kitoko Sindi aza kitoko Sindi aza bien bazela ye o événement munene bato ba ozela o ba yoka Sindi de quel et ça bon na disque les jeunes ba oyoka Sindi makambo sala ba oki ba info Sindi sala kati elekina ba info bango ba osala pe keni bana ebisa yo yango ba loba loki mosaka wana zomona na ongala bina biso ke ususu folo ba ususu ko benga ko mate mo fule ususu ko mona yango na ususu yango monike ayeba kalikambo président na asilikila mo ko folo mini po ani ba ba fana ka mo ba fana ka ko fela bina de bana na biso oh boyo la nini ko fela sa nini oyoki ngote OK voter na obeto le soka na balanga jano zo na yebisio olobi langa jano na yebisio na yebisio ngo bango balela bongo yango omona jour na deuxième émission na message ko ba vérité na bango toi parents quand même mambolo bana c'est pas bien ke balela ka kofi akata bana bango zala non zala clair eloko yo kamera bekila yo ngana yebiso ken piana yo ngana yebisa yo bango nde bazala ko balunga ko yo na loba eloko mo disese mo fo sandali na ndacha mbutu ante kofi na jibe nani fo sandali na ndacha bagero entre jibe na fo ya makasi sandra na zaki mwasa leader na bango azako jisama ko za mwasa sa oui ba danser za danser oui patience et patience na beta appelle sur la côté na tu ne oui patience na beta appelle sur la côté te sanda beta appelle sur la côté awoli sakat ko fe mi do kene wa ko fe mi na ta ça va bien jiba botoli kuna nde créer mo ba polémique ba danser ça bakaya ba kasa danser wa mini biso na quartier la ya jiba botoli ken piana ona obeti la yo mini biso na quartier la terre musicien o alongo na quartier la terre danser jo alongo na quartier la terre o aza pela danser so ko fe mi na ko confirmer aza muto tambola bitambola tambola to papa mo danser je crois patience et patience libembo patience yiwono zoloba la mitata ala mbongo ma bafana na États-Unis o comprendre ba pays lo bate o comprendre o bani lo bate yene mutasa yi mwasi ya président na bango wana o asika sala ki soko lo bi wana jibo ayine mwasi te mona na période ba danseuse belé ba longa quartier la te ba zwa mvier ka ko ta BCBG ba non ba diama ba suka ka BCBG ba mieti shege ba suka ka BCBG ba danser siminga ba profera na bango ndeni esika o ba bo tsaka bango ndeti na ba kesi na bango wenge na bango wana soko kei mais président atira la botte sa danseuse na musique azate ebele na okate président ba botte sa danseuse na Hollande japonais soda d'espeli binima ko soda mboko Congo tant président na biso tant roi yaki apesi fallait kapana tant roi Belgique kiti na mboko apesi fallait kapana apa président na so fati apesi fallait kapana et pas soda
DSP libindi moko biso ba soda ngana soda ancien combattant donc biso na miso ba ancien combattant na miso bana basibino bana ba soda bo sepelaka yo kana na yebisa yo ba orchestre oyo eza na Congo ba botsa lokola ba wenge sati ba botsa ba danseuse ba bala ba danseuse ka bango merci biso na cancer la terre merci c'est Pauline Lumumba RDC Monde mon vieux Luison Mbata Joël Salambi en tout cas Zeti Kiri Vero Kiri Nabwakio en tout cas restaurant Mbandaka chez Ngambe en Poutou Bambo Teno en tout cas vieux Deo Muzungu vieux Placide Ebio chez John Anganantaba Koko Rafati Makizembe Sir Angel Mouswaili Makizembe Landina Tikelio Obwaka Mabanga programme na bino Obwaka Mabanga na liso kota lisolo mususu programme Cindy le Kier asabia ça n'est calme to c'est la disque les gens les oya au fur et à mesure la minute sur so va confirmer dans la Paris azo kitakini a quitter Paris pour ani to ça fait la groupe mon à Paris oh le pe on comprend les groupes ani bima donc ça le quoi va petit fashion oh bah ça va répéter na Kofi na pour la Paris DJ Sali la qui peut camiter ba to attendre déjà mais Kofi responsable la autres libindi moko ya Dagacha orchestre c'est ça la bêtise bon autant parce que ba libindi moko boyezo ça la bêtise c'est ayebi valeur à DSP libindi moko ayebi valeur à baso ba libindi ngo lo bezani libindi oh so denga na kasta pe ba kasta nga moko ngapenda sa ba kasta nga moko donc so longo na leso nga pena pe moko longwa donc nga za soda DSP libindi moko ya confirme nga na soda confirme mide donc so ko mela ko la confirme mide bon nga so tuna nde oyebi libindi moko anezali ko lo libindi pe biso to sa yo be ba longo langa nde ya kofelo mide ngaba longola na moko na taso sezaka ya yo bie ya kofelo mide nabi libindi anezaka ya yo bie ya kofelo mide yo kaningisa na soda libindi moko ya kofelo mide na soda DSP libindi moko ya kofelo mide ah yo kaningisa laka yo kaningisa laka ken piana yo kaningisa yo kaningisa obeti lango yo kaningisa laka ezalaka kale ezaka ndeni soda DSP ya président de Mobutu ba soda DSP ya Mobutu ya on appelle ça soda DSP libindi moko ya kofelo mide donc soda ko libindi ana swezana ngai donc ngala sana wani moko ba longola donc ba tuti ba ba fa na biso tubolinga kofelo vidéo za la calme mo konza soya to na concert le 19 non le 19 déjà to za la wana le 19 to beta na millionnaire to beta mama na concert ba yo ka musique ya bien ba yo ka bien après wana les trois j'ai tout ça bon na brasa to beti na brasa to beti les 3 to beti les 4 qu'est-ce que vous appelez na brasa nga ngano pardon moninga no la l'équipe bango e loko e comme ça mon ko faut bando vager mon pe na profit de loko to e persona moi kilo nga parle noko ko za la soda DSP ya bitambola tambola te OK ngalo la l'équipe bango tunini o ba mongol o ba usu ngelo ko la l'équipe bango isani ngala mataka podium ngala bina kana makasi OK na yemba ka pe makasi on comprend ça la démonstration a bina tamuke ya bina na mone santé no ke na betelo lo muka mukika te ya bapa ya bapa zelo ya répondre mais ça na ba mbote comme ça so démonstration bapa on mona ba ya batu les 3 to ça na Brazzaville les 4 to beti na Brazzaville les 29 to beti maman to ke pays mo Afrique ya munene to ke beta wana après la confirme mida zongi mais batu ba za la calme na ki batu mi ba na nzala Cindy le Kier même ba mosaka wana ba batu tout ba fandi wana ba la pose ba yo kanzala ni ya musique ya Cindy le Kier mais mosaka zo kanzala musique te ozoka ta pour mettre tina zen te wana bilobela mosaka na nzala ya ngamuna sala na mwasi yokala biso ken piana ngamuna sala ke mission ngana sabona na ngamuna fandi boy responsable abe soit final live yo zo comprendre ngote c'est que la chique yokala bisao c'est ka comprendre pe signer ki rasa danser abe soit final live a bombite signer le ki rasa na niveau wana te signer le ki oui combien le patron na bien signer oui combien le président combien le patron lui a signer le ki pour aller signer car ça niveau la bangote moto asenga botikele ya ta na douche boy amone ata na douche abombite azolo ba na émission ese batinda rappela muto ese pena yo mo peneza normal yo pena ose muto OK mutu mena normal o lo ba ke na sana mwasi na sana batu na sana bande yo pena ko lo ba ke o senga mutu o mona mutu bongo esa OK peut pesa ba mbote landri de la pesa ba mbote na yemo mo kontra misetu Afrique Kofelo Mide mo kontra misetu Afrique mo kontra misetu ya Congo pona ajo Kofelo Mide makamba zo sala bango ti ba ko sala yango te ti le Kofelo Mide zo sala makape Kofelo Mide ko na ko na achini
Oui, on a une année. Puis on a tiré c'est mon article la mieux qu'un piana. Au moins comment il a confirmé l'idée. Ce que ça l'a gâté comme moi il a lipa mon robot. On était comme il y a les guimmo il y a mon sunimo mais manzala le Congo ici la pour l'année. Pour tout ça qu'on fait année maman il y a pas combat confirmé l'idée. Avec maman ça il y a le combat confirmé l'idée. Biso le toujours comparer bango le baso comparer la confirmé l'idée. Et c'est validé na bango. C'est un HC qui a confirmé en comparé. Ok, merci Landry. La pesca bambote tout dans Londres. La pesca n'est pas tout robe moi na maman. La pesca n'est pas Isebola. La pesca n'est pas ya Mike Mosisimbi. Moté ma bobette Mutu la présidentielle. Sœur na biso à Londres. On reprend. Sœur na biso à Londres. Mais la bobette Mutu. Mais la bobette Mutu la présidentielle. La pesca Mbota trop. La pesca Coco Arafat. Maman arrive à Bosani. Maman arrive à Bosani. La mère n'a vu sur la PC Mota trop. La PC Mota la staff n'a pas Junior Mondial et Nzamba formé. La PC Mota pas d'autres des canards. Venez hériter vous qui n'a la crèche. Merci. Les japonais soldats d'esprit libindimo voyez. On soldats d'esprit libindimo qu'on nous a répété. Jour qu'on fait avec un cantia, tu es à la montée, maintenant Moutalika soit doit être position de tir. Position de tir bande ko. La minute Ken piana. Piana la minute na ils sont tous les DSP. Ba DSP belé ba na kuna. Ken piana. La minute tous les DSP. Tous les DSP. Tous les DSP. Ba DSP ba la carte cité. Ba ça Mikili Bakima. Merci Gauthier Ngimbi, merci Whisky Wishia. To ceux qui wana merci Whisky Wishia. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des lignes mon conduit. This is London. This is London City.